Bonjour, bonjour, bonsoir. Abonné nyonso ya Spaga TV, le Spagé Love, le Spagé Chou. Je vous love, je vous aime. Donc ngana ye ko pesa bino ba mbote na kombo ya Yesu Masia. Mobateli na nyonso musungia ko kamwa elike na nkembo oyo abateli ngana bino apesi ngana lisusu makasi ya koya liboso na bino ndenge na lakaki bino ke na bana koyaka na ba recette ya ndenge na ndenge pona kosungana ba mama. Lelo nazopesa mbote epa ya cameraman na biso Taifa Curtis Beauté. Mwana ya mama Spaghetti na papa Sony Beauté là, maître Sony. Donc mwana oyo mwana mobo mwana mayele ozo mama na ebibili pona bomona recette na biso ya lelo tozo ko salela biso. Lelo ba mama tozo sala jus na biso ya morito. Tozo sala jus ya morito. Jus ya morito oyo eza bien pona santé. Donc biloko oyo tozotia na kati ya jus na biso ejouaka vraiment ba rôle ebele na nzoto ya moto. Jus ya morito bato balingaka kokonda neti nga na bandango na santa changement na nzoto na nga nayaki komioka kilo makasi. Donc libumu mpe ezalaki vraiment munene mpenza ekenda lokola moto na zemi, mais ntango na bandaki jus ya morito j'ai senti que libumu na nga ekomi kozwa mwa forme, ekomi vraiment kokita mpo kaka na retaki ba négligence kaka. Jus morito na biso tozosala lelo bebe na biso Curtis azokita mpo na lakisa bino biloko tosala na jus na biso morito. Merci. Lelo yo bebe Curtis azolakisa biso biloko tokosalela jus morito. Tokosala jus morito na gingembre na bino. Bomoni gingembre eza vraiment na très efficace pour na nzoto etretaka ba malade ebele na nzoto na biso batu. Nasi boyebi explication bapesa na batu nyonso donc moyena bakasa susu eza te. Toza na citron, mais mingi nga na sala citron vert. Mais lokola na kutanika na citron oyo na ndaku yango na sali, mais na sala vraiment mingi morito na citron vert oyo ya lemon. Donc yango na sala mais oyo pe eza ka citron le to sala yango. Ya misatu ezali amande na biso nga na zu ya bio pona esala bien na kati ya jus morito na biso. Sikoyo nazo bongisa biloko ya jus morito comme ça na kolakisa bino ndenge nini tokosala jus na biso ya morito. Aloba mama bomoni nazo kokata gingembre na biso pona kosala jus na biso ya morito. Ba mama morito oyo efacilitaka même digestion. Soko ozalaka mutu moko ozalaka na difficulté, ozalaka constipé, soko ozomela morito okomona ke digestion na yo ekokoma bien, obanda kokende toilette bien pamba normal comme batu nyonso tout. Morito oyo et dégonflaka même libumu. Bato bazalaka mona libumu eza gonflé na ba gaz. Tango yozo mela morito ezo dégager ba gaz nyonso eza na kati ya libumu. Donc vraiment esungaka makasi. Esungaka vraiment makasi. Yango wana lelo na osalela biso jus na biso ya morito pona esunga ba mama mususu fozaka makasi ya kosala kango nyonso kolembaka te. Donc ekoma mai na yo ya komela, ekoma jus na yo omona ke okoyoka pema changement makasi na nzoto pona morito oyo. Nasi na sokolaki biloko na nga nyonso yango tozokata citron na biso. Tokata citron na biso. Donc tosala jus na biso ya morito. Tosala jus na biso ya morito ba mama. Bino moko bomona ndenge tokosala. So osali morito na yo
yango nde ekomi mai no ya komela yango ekomi jus na yo donc obona make nzoto na yo moko osentir ke changement moko ekokota na nzoto na yo donc esungaka vraiment makasi soki mpe olingi osala te morito ozwi kaka te na yo oyo eza na base ya menthe ozwi yango otie mai ya moto otie na kopo okati gingembre otie okati citron otie obakisi mai ya moto omeli te na yo ya morito ekosala yo mpe bien donc ekosunga digestion na yo ekosunga yo mpenza omonaki ekopesa yo meme na appétit ya kolia morito eza vraiment jus moko ya bien makasi bandeko na ngai eyo nabaki te ngai nakopartage yango nga moko te nakopartage yango na bamama na nga donc jus na biso ya morito yango oyo tozosala donc nga nakoma nanga komela jus morito mpona dimine mwa mai mpo mai eza ebele malgré citron na biso ebimi mais totia quand même mpona mai eleki ebele na morito na biso morito bamama eza vraiment kitoko makasi oyo tozwi menthe na biso ya bio mais faut na sokola ngo ka mwa ndambu on sait jamais kotia kutuki papa ça nyonso kata kuna c'est toi tozwi menthe na biso tokotisi na kati menthe na biso na kati ato ameba kozoloko moko oyo ekomanda osunganga tokotisi menthe na biso na kati ekoti sikoyo tozotia gingembre tozotia gingembre mama bomonaka eza gingembre tosangisi yango na citron tosangisi yango na menthe donc yango nde ensemble ya biloko misatu oyo nde babengi yango morito jus morito oyo bamama so bomeki yango bokopesa ngai raison morito eza vraiment na efficacité ya kosakana te okomona bamabumu evimbaka biso omona libumu mutu okomi lokola kona na zemi ya 8 mois mosusu eza kaka bagazi nde mutu etondi na kati morito oyo ekodegonfle yo libumu donc jus na biso morito yango oyo tomélange yango na kati bomoni jus na biso ya morito yango bamama ovandisi yango boye soki olingaka ezwa mwa malili otie na mwa frigo moke ezwi malili soki olingaka no malili te ovandisi yango boye après ata 1 heure du temps esangani vraiment bien morito na biso esangani goût ya gingembre na ya citron na ya menthe na biso esangani ale obandi komela so omoni mai ekiti obakisi po totia yango mwa ebele
obakisi lisusu donc okomela yango journée mobimba ti na ntongo ochange biloko mosusu donc otie gingembre mosusu otie citron mosusu na menthe mosusu ozokondi komela bamama bino moko bokopesa ngai raison bokoloba mama spaghetti ozalaki na raison jus na biso ya morito eza vraiment jus kitoko na komela donc mingi ya koloba eza te ngai moko na omela bomoni nazalaki vraiment pum mais sikoyo nakomokoma donc likolo kaka ya morito nalingi bino mingi bosala morito bopesa nga raison merci beaucoup ciao